chaîne de la diaspora congolaise. Alingi koloba a partir na esika azali ekoleka toyoka ye moko yemei aza mwana mboka nani apekise ya loba loba leo anakopesa mbote boye na kati ye kuna asimi maboko mibale chapeau na ye ya pembe toyoka ye toyoka Moïse Katumbi kitisa drapeau ataki bana nzambe mbotele bana kin na pesi bino merci mingi nayebi pasi eza makasi kuna bauta wana minuka bauta wana babuka lelo pasi eza mingi na Kinshasa pasi eza mingi na Kinshasa kuna Kura eza te mai eza te eza te Koto troisième mandat
nayebi makambo ya mpiaka kuna mbongo eza te bandeko ya kini. Azosonga bana kini boyi troisième penalty wana boyi troisième penalty azosonga bondimi troisième penalty boyi troisième penalty bana kini boyi troisième penalty boyi machine à voter wana boyi machine à voter Toboyi machine na morwana toboyi yango. Toremesa pona mtika na biso mwana na bino Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba Gana ndeko nanga Félix Tal Kamere opposition nyonso toza bomoko tolingi kato likere mboka na biso parce que souffrance eza mabe kuna lelo na pesi lumbunya bamama ya kini bamama nanga atuka na pesi bino lumbunya nazozonga il faudrait basouffrance wana kozala candidat il faudrait que tosala nyonso mpona candidature commune. Alors nalingi naloba epai ya machine a triche wana machine a voter. Lelo salaire ezate kuna salaire ezate basoda bazana salaire te ba enseignant bazana salaire te ba fonctionnaire ya l'état bazana salaire te ba étudiant kuna souffrance eza mabe oyo bazopesa eza salaire te bandeko oyo eza kwa muke nazo ya tokopesa ba salaire oyo ya dignité ya mboka na biso. Biso eza budget à 100 milliards. Budget na biso eza budget à 100 milliards pour les 5 ans bandeko. $100 milliards budget na biso bandeko. Il faudrait boyoka. Donc créer un emploi au moins pour 3 500 000 Congolais, 3 500 000 Congolais. Donc construire une université dans la Kinshasa, partout au Congo. En plus, on s'en a fait à Babouche. Ozoyo Kapuna. Alors, tout ça, on a la diplomatie pour voir l'élection et ça là. Au moins, il y a un petit peu côté à diplomatie. Alors, Banakin, Nazoloba, Nazoya, o Makambo, Wanaya souffrance et si là. Alors, en plus, problème Wana est un problème, il faut libérer les prisonniers politiques à Bissau. Parce que, au Moni,
que notre frère Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Tozana va prisonnier politique kuna Frank Diongo, Muyambo Kiasa, Diomi Dongala, Carbone, Jekoko, Naba militaire abisso. Tokosala nyonso wana injustice wana justice instrumentalisée kotila na mboka na biso. Nazo ya est-ce que vous avez fait pour gagner par élection wana? Nazo ya parce que mai ezate, courant ezate, banzela ezate kuna. C'est pas des stages à population. Ma ministre bazana ba groupe électrogène. Tukina erna kuya des stages kosila et kosila bana kini. Tozana ika kuna pataji. Alors, voyez bisa bango batwana majorité bazo banga ngai nazo ya parce que je vais arranger le pays. Na Kinshasa, na Katanga, na Goma, na Kasai, on a Bandundu. Je vous pose la question. Bolingina ya wapi na Kinshasa, na Bandundu, na Katanga. Nazoya na Kinshasa, na Kinshasa. Merci Namoni Baïtika et l'eau bazana souffrance pour ça là ezate nyonso bakomi ba chômeur na boka na biso. Notre pays est très riche. Boye tozana ba terme na boka na biso ba diplômé mingi kuna. Na ba diplômé mingi na poto akosonga kuna po to sala boka na biso premier pays africain. Et donc, Congo est ça, Congo est comme Congo ya ba politicien. Makambo wana na saki na Katanga na kusala ya ngofuna na Kinshasa. Alors, notre métier, nous, j'essaie de faire toi qui Kinshasa, nazo remercier Binombi en tout cas, nazo ya, na pesi merci mingi. Regroupement politique nyonso na pesi mingi na CG président parti de Banto nyonso kuna na pesi bango en tout cas merci mingi bana kin le Dieu mon Dieu béni. Topetela maboko Olivier lo vemo bali a lobby. Bozo Kangai. Bozo Kangai. Na pesi non merci mingi en tout cas. Merci mingi na zoya kuna na koyana Kinshasa. Na koyana Kinshasa, je viens avec candidature. Merci mingi. Je vous embrasse. Merci. Ok. Pona kosukisa na bengi mwana mboka. Delice Sanga. Elombe mobali. Nkoi Motoba. Abunda Tala Simate.
aya la parole pour remercier Bino. Nayo Sobosali pour la combo ya Moïse Katon. Monsieur le Président. Ensemble, ensemble, ensemble. Prêt pour les élections. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. En tout cas, Mokonzi, président de la plateforme Nabiso Moïse Katumbi, a lobby Manso, na programme topé na projet na biso tozana mingi ya kobakisa te na tango oyo na kombo ya plateforme na biso na lingi na pesa. Merci na bana Kinshasa lokola boye mingi lokola bolongoli kobanga ezalaki rendez-vous ya liboso lelo boyoki message ya mokonzi na banda na ba district na biso na coordination ya Kinshasa ba activité kozala peto ko bianga bino pona ko manyola masolo oyo mokonzi apesi lelo na pesi bino merci mingi. Bon, Banakin, meeting esili, tokenda na malembe, koto sabato, tolongi, événement na biso, tokomona na prochainement. Pour le voir, pour le kisa, ba autorité babima walikolo. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.